biso mususu baza na diaspora bazobunda totangi ba Claude Mbola ba Picho Pacho na Norvège balingi ba peuple congolais lo sangani na meeting oyo boye meeting oyo pona nini bon c'est lo biso toye awa puisque pona fait ya mbanda ya mokonzi omoni ke tolingi na Congo démocratie ya bien ezala osali de mbanda otiki on se travaille de mbanda otiki puisque na mboka ba pe ya ndele ozomona do changement ezali chaque fois ou pas na Afrique ezala abino boza bato a Skode ya Jean-Claude Muyambo boni santé à papa. Santé à papa c'est normal mais eloko tolela mokonzi ya makasi tosengi abima talaka donc ils ont le chef de la famille ata papa nde aza na famille boti akendaka bana mpe ba récupérer pouvoir tosengi atikela biso na bolemo libéré biso papa ye mpe alibéré adirige ndenge kozala donc bino ba jeune ya RDC lelo mpenza bomoni ete Kabila esengeli akende akomi na suka manda na ye. Oui effectivement akomi na suka manda na ye faut atika bamosusu bazwa bamosusu bazalaka ava batikeli asali manda na ekoki fo ye mpe alibéré atika biso tozala toboyi baglissement yango tokomi atala c'est clair atala non na glissement do toboyi désordre atika na bolemo. Merci beaucoup bandeko tomoni awa toza na Sainte-Thérèse ba parti politique PZ belé toye na ngambo apeka pour se présenter bino parti nini biso toza parti PK parti kabiliste ya président Mwenze Kongolo. Parti kabiliste ya président Mwenze Kongolo. Mais kasi Mwenze Kongolo aza en opposition, pourquoi parti kabiliste? Ezoloba bato balobaka bongo mais soki oyo alingi koyeba vérité aya na bwata ko comprendre que tozalaka isusu na bango te. Parce que gérance na bango tosepelaka nango te tokoma na ngambu ya opposition kala kutu. Alors papa okebisa biso pourquoi bino ba jeune lelo boye ko répondre belé meeting oyo dynamique ya opposition. Toye ko répondre à l'invitation aujourd'hui parce que tolingi lisusu gouvernement kabiliste te. Toboyi makambu ya Joseph Kabila, to souffrir trop nous surtout la jeunesse. Yango moni soki otali bien bikona biso eta mentionné non au glissement, non au dialogue parce que dialogue yango ane komema biso na basiki zaki transition on ne veut plus de ça. On est assez. Merci papa Liloba Rolobeloko. C'est quoi lobby? Liloba na obakisaka mwa muke na maloba oya lobby. Soko moni to komino au glissement. Poto boyi ba makamba buso baturu. Ame mabiso directement na l'élection boyi mutandima makambo wana. Soki biso ba jeune d'hôtel mi boye, poto boyi su buso batoke na ba pays étranger. To mona lokwa ba pays étranger zo vivre. Ame mabiso lokwa pays na biso to lingaka. Cette fois-ci to boyi no glissement, no glissement. Ndeko ya diaspora, bozo mona ndenge ba jeune, baza mobiliser ba jeune. Baza na posa bazwa pe makambo na maboko avenir na bango ezala assuré balia malamu balala malamu batanga malamu ba envier ba mboka bapaya te yango baye pona koloba non à glissement non à troisième mandat pona Joseph Kabila tout ça na kati ya terrain na bati to ko approcher ba jeune mususu to lukato e bape makanisi na bango. Bonjour papa. Bonjour. Lokuti bino na terrain Sainte-Thérèse boke bisabiso pourquoi boye awa. Bon, moi je suis maître Amissi de l'INSNCL. Je suis cadre dans l'INSNCL. Je suis venu justement pour écouter le message de la dynamique de l'opposition. Alors nous attendons écouter, c'est pourquoi ils nous ont appelés. Ah mais vous ne savez même pas de quoi il sera question. Bon, en tant qu'un politicien, parce que je suis quand même cadre du parti, je connais, mais je ne veux pas livrer quand même le message avant que la hiérarchie elle-même ne le livre. Donc, un message pour tous ceux-là qui vont vous suivre à la diaspora parce qu'on émet en ligne. Le message, c'est que comme les images parlent d'eux-mêmes, c'est que la grande majorité de la population congolaise, et particulièrement du Kin, ne veut pas du glissement. Nous tenons vraiment au respect des délais constitutionnels. Nous aimons bien ceux qui nous dirigent. Ils disent eux-mêmes tout le temps à la télé qu'ils ont très bien fait, mais nous voulons quand même renouveler notre confiance. Qu'ils nous appellent aux urnes, nous allons renouveler notre confiance à eux s'ils ont bien travaillé, mais s'ils n'ont pas bien travaillé, nous allons effectivement les sanctionner. Donc nous avons besoin des élections, nous sommes là justement pour faire attendre cette voix-là et nous espérons qu'ils vont nous écouter, parce que seul le peuple a le pouvoir entre ses mains. Merci beaucoup. Vous avez la parole, maître. D'accord.
Aujourd'hui, la dynamique de l'opposition a appelé le peuple pour dire non au glissement pour le 3e mandat du président Kabila. Celui-ci ayant terminé ce 2e mandat, il va prendre fin le 19 décembre 2016. Nous lui demandons de faire organiser les élections par la CENI dans les délais constitutionnels tels que prévus avec le calendrier que l'opposition a proposé à la CENI. En ce qui concerne les élections municipales et provinciales, elles doivent être postposées au-delà de 2016. Les élections prioritaires sont celles nationales, législatives nationales et les élections présidentielles. À ces 2 élections, nous tenons, ainsi que l'ensemble de notre peuple, pour que nous puissions procéder à l'alternance politique. Et maître, la CENI dit qu'elle n'a pas de moyens pour organiser les élections. Oh non, c'est faux, c'est faux. Comment la CENI peut dire qu'elle n'a pas de moyens? Il y a 4 mandats, 4 années, 2011, 2012, 2013, 2014, ça fait 2015, ça fait 5 budgets votés par le Parlement. Et le Parlement, dans ces budgets-là, au minimum 200 millions de dollars réservés pour les élections prévues au budget national pour les élections. Où sont partis ces fonds-là? Où se trouvent aujourd'hui tous ces fonds qu'on avait prévus chaque année dans le budget? La CENI et le gouvernement doivent sortir l'argent, le gouvernement doit sortir l'argent et donner à la CENI pour qu'elle soit organisée. Être en Russie partout, la diaspora vous suit un message en lingala pour la diaspora et qui dit que l'alternance n'est pas négociable. Voilà. Alors il y a de ceux-là qui ne croient pas à l'opposition congolaise, disent que les opposants n'existent pas. Un message en lingala. Merci maman. Est-ce que yo lobby que opposition ezalaka na mboka na biso te? Ezali tala sikoyo preuve yango toute l'opposition réunie. Na moni moi bato ya IDPS baye ko rejoindre biso. Omonaki bango te. C'est que wo bakendaki na dialogue bazoki balobi non na desai pa boye. La vérité eza pa boye. Awa to fandi to lobby likambo ya kosala glissement ikeleve. Tokozila élection en 2016, biso banso to participer à l'élection, to sengi seni a enrôler les nouveaux majeurs, va nettoyer les fichiers électoraux, va lungula les doublons, les morts, va reprendre tous les fichiers électoraux d'une manière correcte. Va élection et salama de sorte que tous allons appeler dans Mboka Nabiso. Message la diaspora va tenir paix. Batu ya Mboka Mususu bafandi kuna banda na biso, bafandi na Mboka ya Mupaya, va tenir, va ça la paix et fort. Toujours ça de sorte que bango peut pas voter. La prochaine fois il faut pas voter pour tous les autres Congolais. Merci. Ngai nazali Clément Chibala, nazali parti à DDC, toyi awa likama kaka poto boya 3e mandat ya président Kabila puisque mboka na biso ezotambola na mibeko ndenge biso toza bato ya mibeko tozali susu na temps ya bakosaka biso te ntango wana vraiment peuple congolais esengeli afongola miso puisque lokola tosi tondimaki 2 mandats esi esili 3e mandat akoka na kotika donc ntango na ezokoka alibere mpo ke tokontinue na mokonzi mosusu ndenge tokofete awa esengeli tofete na mokonzi mosusu tolingi te akoka na kobenga biso mpo tokende kosolola tokende kokota badialogue tokende ya nini donc soki akei te opposition bokosala te soki akei te vraiment bon biso toza na manduki te kasi tokose manifeste kaka ke toboyi puisque eza déjà ntango na ye esesili esengeli akoka na kotikela mpe mutu mosusu akoka na kokamba puisque so otali bien bajeune misala eza te donc bana baza kotanga bien te bahôpital eza te donc babiloko nyonso wana déjà esengeli akoka na kotika soki akei te c'est que aza koluka ke peuple congolais barevendiquer droit na bango donc c'est ça merci. Nazali président fédéral et parti à DDC Nazali Kokamba mana honorable Ngele photo alors
biso ya koya na kati ya oesika ezali mpona koboya glissement koboya kokende na troisième mandat. Le mandat de chef de l'État est 5 ans renouvelable une fois. Et loko oyo M. Kabila alingi kosala tozali kobenga yango coup d'état constitutionnel. Alors nous ne pouvons pas accepter Kabila à continuer le sous la troisième mandat. Ni dialogue avec Kabila, ni glissement, tolobi non, c'est non. Ce qui a mis Lingi, mais Alingi Libotanaye, ils sont opposition, peuple congolais. Tolobi Boye, Tolingi et Lissousou, Toboyi, troisième mandat. Ce qui a s'entêté, a tiré les sons, n'a Blaise Compaoré, a tiré qui mandat qui n'a en cours. Ce qui est à Boyi, Kotika pouvoir. Makambo salemela qui Blaise Compaoré, et salemela. Nous disons ceci. Toboyi glissement. Toboyi négociation avec Kabila. Donc négocier ni. Kabila a quand même beaucoup d'années. Donc la constitution et lobby qui est Sili est égaré et Sili. Toboyi. Nous ne voulons pas encore Kabila. Maman, je dis et je vous remercie. Mbote papa. Mbote madame. On s'est présenté au Sepso Zanani, pe oye kosala nini nakati ya Sainte-Thérèse lelo. Bon, ngai naza partie prenante ya dynamique oyo. Je suis de l'opposition, mais mon opposition je l'ai fait à Kikwit, là où je suis, na Ipenak. Et ça partie alliée à INC. Alors, toye pour la journée oyo to sepeli la liberté, bazwa kango. Quand vous demandez la liberté, on ne vous donne pas, il faut la racheter. Alors nous sommes venus racheter notre liberté d'expression. Donc nous avons droit à s'exprimer comme se doit. Donc nous avons dit non au glissement. Donc ma camango, en tout cas, bande kwa diaspora bozolanda biso, lelo tozo approcher ba jeune. Po ba jeune pe lelo ba telemi, tozo la posa to ka ba voix na bango papa. Bande ko ba kolando li banda ya mboka. Na diaspora monde entier o sa bango nini. En tout cas, on ça va dans la calme cette fois-ci ou jamais. Donc dans la calme, tozuma solongo na maboko. Donc tozo ko arracher yango quelque temps après. Ba sentir que non na Congo batu bazali ba Lumumba ba kufate bazali ba molele bazali nous sommes là. Dans la calme ba da calme ba ndeko diaspora ba da calme. Donc tozo so msitana bisengo wana. Kala mingi te bo tinda susu ba mbongo ebele te po tolingi Congo ebonga. En tout cas ba tinda sute. Biso ne to tinda la bango po mindele ba ya ozwa awa. Alors biso futo zwa to tinda ba ndeko na biso kuna ba sepela pe. Merci beaucoup Bandeko Bozo mon ambiance et régné na kati ya Sainte-Thérèse donc na roti kabino kala mingi te bokota na likambwango bomo na ba opposant ndenge ba ko défiler na podium ndenge modérateur a kozwa parole pour la meeting o ekoloba non na troisième mandat pour Joseph Kabila non à glissement mais enrôlement et un nouveau majeur na bandeko na biso bautaki bangambo Congo Brazza bautaki bipai na bipai pour fichier électoral ezala crédible cette fois-ci. Merci. Donc, juste après.